que le pasteur Moïse Mbiye aza awa wanakin sangwe banzana église ya Moïse Mbiye kanga olete le maramususu Moïse Mbiye aza mwana Congo mwana mboka akei azongi azali boya vendredi boya dimanche pour mona ye église ezana église ko kanga mate donc bakangi église église bakangi te le 15 février ça sera la sortie de l'album Triomphe batu nyonso bakozala arrêté yango soso mona bakabala babalina na mettre avocat ba bete lisasi ezaki na tibia et comme na mpende ba ya mpewa na montage ba disier longina yete mais basali montage ane ba publier baza ya kokanga mana ndenge ya kosangana te même lo ba ya kobeta ye masasi ba lobby ke atika abima na dossier ya Moïse non ça mama lokuta c'est du mensonge la réserve de l'éternel alors belo te voyer atina ki vante atia otina batu te ba ke obeta masasi yo monaki ba papa ba maman tangu bandeko na bino ba osalaka ba montage tangu bandeko na bino ba osalaka makampo na ko gagner l'argent de cette façon tangu bazoko kanga bango bazoko kanga bango ba o chapa ngolo ba boloko ba o kanga bango l'état kata mangango boya ko kolela pona biso te pam loko tout et kozala établi au grand jour colonie et ça là kinini eza ba vanti bloko to ba montage bo bandi avocat bete masasa c'est lokuta boloki boleki oh non nini moi sur ça qui avortement forcé à qui maman hôpital Nezali vendredi dimanche au bien-aimé dans le Seigneur et Moïse Mbiye mutakoza prédicateur balobaki ke Moïse Mbiye yakim balobaki ke Moïse Mbiye akozonga suskinité balobaki ke Moïse Mbiye charge ba preuve ya Eliane ezo peser sur ye Eliane na ba preuve nyonso yango nde kimisi Moïse Mbiye bien-aimé akozonga suskinité sora zonga okota boloko awa tomoni ba affiche Moïse Mbiye azongi kini siko tokoloba nini oh Yahweh 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 mon espoir Yahweh 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 tu es mon espoir makambo yo salaka ekamwisaka bana Yahweh mon espoir makambo yo lobaka suke kokisama tu es mon espoir tobengi yo nzakomba yango tolobi elonga Yahweh mon espoir okambola na maisi mopiangalanda yo zinda tu es mon espoir Yahweh 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 mon espoir mon espoir papa ya bana mon espoir la basa mon espoir ya bagaye mon espoir Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment de nous suivre partout sur votre meilleure chaîne, La Voix Céleste, Nzela et Yalola, et Sika Bonzambe, et Kitarana Loye, mon amour, Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, et Zofuta Simana, Antoya, Rolobake, Nzamba, Boto, Kwaye, Wapi, Naman, Sazo, Biso, bien-aimés dans les Seigneurs, toujours dans le cadre, à quoi informer, Bino, Nayami, Bapé, de partout, Bando, Bakomelinga, bon, Biso, Toza, on a toujours au milieu du village, pendant que ça est là, Bino.
nde babengaka nga nde nakendaka ndenge mpe événement moko mpe eutaki koleka na bien aimé dans le Seigneur ya ndeko na biso maître avocat moko ya baavocat ya Eliane bien aimé oke babetaki ye masasi babengaki nga ke non moko ya maître azwi masasi koto oyo oza wapi mpona ozwa image nalamuki mpe wana temaki biso bajournal tolandaka information toki oyo tozwi bien aimé tomoni mpe bapublication mosusu de l'autre côté ba répliquer que eza lukuta bona boye banin toye pe pour toujours convertir information ezati wa net to bandaki makamonto comme santi na sukanaza na partie mon côté je suis au milieu du village je fais que mon travail ne ba benga kinga de l'autre côté ndenge de l'autre côté musu partie musu ba benga esengelika kena ya bien aimé dans le Seigneur merci na ba on to ba benga biso. Merci na Philo Mukoya Motema Bivens de Homo depuis Londres. Merci na Maman Gisèle Louke le Motema Papa Emmanuel na Boston. Et merci na Pasteur Fezamis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Et puis na Papi Kongé na l'homme de Timangolo depuis Chondefort. Bonzambe na Bonzambe. Lola Yosof t'a bien aimé dans le Seigneur. Toujours na cadre informé, il paraîtrait que le pasteur Moïse Mbiye aza awa wanakin sangwe banzana église ya Moïse Mbiye kangani to solo lango lelo awa balobi que Moïse Mbiye aza nakin à côté ya ce vendredi bien aimé dans le Seigneur bazana action moko na kata église ba affiche na tamolo que natamoli na ba parcelle quelque parcelle na moni ba affiche ba pami ya Moïse Mbiye bazana action vendredi dimanche au bien aimé dans le Seigneur et Moïse Mbiye mutakoza prédicateur balobaki que Moïse Mbiye yakim balobaki que Moïse Mbiye akozonga suskinité balobaki que Moïse Mbiye charge ba preuve ya Eliane ezo peser sur ye Eliane na ba preuve nyonso yango nde kimisi Moïse Mbiye bien aimé akozonga suskinité sora zonga okota boloko awa tomoni ba affiche Moïse Mbiye azongi kini siko tokoloba nini est-ce que abandaki kobanga ndenge bandeko musu bapanzaki lisolo ki azobanga bona bwa kimi Moïse seka kimi te aza à côté ya vendredi pe dimanche au bien aimé dans le Seigneur bino moko bongo fermeture ya église bakangi église cité Bethel tokomeo ko solango tout à l'heure là bien aimé dans le Seigneur tozali na moko molobeli ya Moïse Mbiye, des pasteurs Yacité Bethel, d'Elix Arlo British. Bonjour mon frère. Bonjour Alvin Béa, ça fait très plaisir. Il faut toujours parce que cette chaîne, c'est une grande chaîne, La Voix Céleste, parce que vous êtes suivi internationalement, que ce soit ici à Kinshasa, en Afrique, partout dans le monde, au travers dans le monde, avec cette émission où il s'agit de rien que la vérité, où il y a un parcours normal, il faut répondre à de partout, afin que vous ayez logo et logo ya malam. Il y a un peu ça mode na retour la sœur Dodin, la Suisse, la sœur Mami, Kadima en Afrique du Sud, docteur Pascal Mpoutou en Afrique du Sud, le pasteur Eric Akonde El Rema en Russie, au travers le monde, pasteur Dan Wangi en London, donc big prophète, Flori Yamba na Issa na États-Unis benganga bandeko bazo sunga biso na nzela ba conseil na nzela ba prière na nzela pe bandeko musubi ya malam pe na nzela financièrement pe ovandi pe bo moi transfert et moi code malgré miki ba kabaka lisusu te quand même ça na bato malam pa ça moi geste donc nzambe ba mola bino nzamba mona bino pourquoi pas à la sœur Kagé donc je te salue là où vous êtes donc bozota la biso na libana mboka na Kinshasa je suis là pour vous répondre. C'est Deluxe Arlo Ndekonakolo British, les combattants positifs, le révolutionnaire positif, l'homme de les à côté de les à quatre. Donc c'est un peu ça. Je suis là pour vous répondre à vos questions. Alvin Béa, je suis là, très disponible. C'est un contre ici là. Pardon? C'est un artiste non sinon mais les acteurs du terrain l'idéal c'est notre priorité. Non contre c'est la tengana et contre Tina Lola. William Tin ambassadeur universel de la paix. La réserve de l'Éternel Moïse Mbiye réunir
États-Unis stino mena bango contrat tina lola Balvin Bea contrat tina lola ndeka olobaka lola ezofuta donc c'est ça dans le cadre ya émission na biso l'homme de Dieu bande bazola na biso de partout. Avant que tout côté na mozindo ya masolo na biso concernant na élément ya nanyo ya ba publication na uta komona ya moko ya ba avocat ya parti mosusu ya Eliane ba lobby que il paraîtrait que azwa ki na masasité ezala que lokomobo mascara des années eza lokuta de Calvin Bea nazo biso bandeko ba komi ko sakana biso na ndenge ya ko sakana te ba komi même ko sakana ba politicien na justice ya mboka na biso. Tant beaucoup funda mutu na justice, il faut justice et kata makamu. Et loko oyo sungaka mutu na kata justice, eza ba preuve, eza ba témoin na ba témoignage. Au moins ce so mutu azana ba preuve te, azana ba témoin te, azana ba témoignage te, ba koma ko boycotter, ko monter, ba kabal na bona ndenge moko boy. Nzoka ndena lelo na moko lelo na Kinshasa, c'est ba tunso baka on na mboka na biso l'état zarate. Luka makambo mona l'état. Alvin, moi je veux qui ça. Oh, tembo on a un désordre. L'état s'arrête, mais yosko luka makambo mona l'état. Batu nyoso bakoza l'arrêter. Yango soso mona ba kabal, ba balina na mettre avocat ba bete lisas. Lisas c'est na tibia et comme na mpende. Balo ya mpewa na montage, ba d'ici longina été. Mais ça ba sali montage en ba publier. Baza ya kokangama na ndenge ko sakana te même le non, même le colo, omoni même le colo. Même le colo, même kit. Et puis makambo ya avocat on voit que on les a un dossier mususu. On les a makambo Eliane, on les commis deux dossiers. Eliane ya makambo mususu, oya yepe comme makambo mususu. Mais ba o ba ya ko beta ma sasi ba lobby que atika abi mana dossier ya Moïse. Non non, ça mama lokuta, c'est du mensonge. La réserve de l'éternel le belo te pas yebi. Atia otina batute. Ba ke obeta ma sasi. Yo monaki maître Doli moi manenga menasaki nga. Asa avocat Eliane. Au moni maître Doli moi maninga zoko benga ba pele ba menace de mort. Au moment où le tout est établi au grand jour. Colonie et salaire qui n'est. Et ça va vantir bloquant tout un montage bobandi avocat bête massa c'est le quota. Bolbaloki boleki oh non nini moi sur ça qui avortement forcé à créer mususu mais il y a mususu mais mettre avocat beza mususu. Il y a on a zo bison de konanga ne ba bête que licence il faut alongolango il faut to que na hôpital oh na médecin on a traité qui. Maneta kanga comme ya Moïse. Bon c'est ça il y a on total ngo peut total ngo peut ba bête que sur ba bête qui sont les abisso. On avocat au théâtre traité qui. Mais to lugana avocat na traité na médecin a traité qui na hôpital nango parce que papa ba bête licence na tongo na buto ko luka Balvin bo ko luka ba journaliste o benga non to tika biloko to ça. Bengi biso ba vu appel que ba bête avocat ya Eliane Massas to to. Yango na so biso ba makamwa nyoso eza lokuta nga nazo tanga kombo nazo bomba te. L'État, vous avez l'État, vous aussi ça m'a l'État. Ba plainte est belé. Même les avocats Jimmy Ngalasi. Obi azaki na problème madame Nemoko. Fiancée na Nemoko ngaki Vitaline Mayala en Afrique du Sud. Na ko yeso ba dossier na bi mo mususu. Muna muta za ba plainte. Atanga pe za ba plainte. Muna muta comme ça na ba problème ni azo bo nga na muta Moïse Mbi. Na bi boy makamu nyeso tout e ko yeba au grand jour. Yeba biso to ba journaliste d'investigation, service ya renseignement ezali, service ya sécurité ezali. Oh nyeso muta zo ko luka ayeba e ko yaka na mutu na ye. Na ngina lo bana ndenge nini. Ba papa, ba mama, tangu bandeko na bino ba osala ka ba montage. Tangu bandeko na bino ba osala ka makambo pour gagner l'argent de cette façon. Tant bazoko kangabango, bazoko kanga bango, ba o chap ngona ba boloko, ba o kangabango l'état kata mangango, boya ko kolela pona bisote. Parce que biso to ko ngana ko zala nga, moni ngana ezala nga de luxe arlo. Ezala ndeko na biso la réserve de l'éternel Moïse Mbi. Nous sommes des humains. Tozala ba erreur pona ba faute, mais to yebi emsone na bongsa ngona nzambe, to yebi ndeto bongsa ngona justice, to yebi ndeto bongsa ngona entourage na biso. Yango bandeko bazo tala biso de partout au travers cette chaîne, la voix céleste. Aux politiciens, aux avocats, aux journalistes, aux ndeko songolo pakala, aux statut moko bo obayebi na mboka na biso Congo, il faut biso tout ozonga la recyclage, il faut biso nyos tout. Tozonga ndeko nanga Alvin Bea na formation pour l'encadrement, en fait que tozala ba incompétenté. En fait que tozala ba moi que ne rien té. Parce que au moins loko memara infériorité, o memara incompétence na vie à mutu. Et ça tango zo sala makambo o etalioté. Tango zo linga makambo
makambo o etaliote biloko muso esimaka biloko muso esimaka te tant net lelo olamu na tongo lelo ozomona ba fiche na ba compte ya lokuta ba non papa na biso Sylvain akangi église tout le monde a ba basali ba église ekangami yaso église ekangami église eza nango normal ba intercesseurs bazana na ba intercesseurs ba intercession Bagenya Bajeya Bajene César makambo eza ebele wana na ndenge osala te mais eza okanga matin de to monyo église eza okanga matin de eza fausse information eza fausse information banani ba osa biloko wana ya ona zo ndeko Alvin ya ona zo ndeko Alvin eza na bandeko mususu tango makambo eza ko salama na ndenga nkulisi boloba te tango makambo eza makambo bato bakomi koloba eza bato mususu ba créer ba faux compte bato ba sema mabon netinga mutu mususu akoloba mutu mususu akovinga mutu mususu akosala nini ozoko bandeko Alvin biso tozolo bate soka biso tokoma ozongisa menace de mort ebandi soka biso tokoma ozongisa bakresie ebandi soka biso tokozonga makambo ekoma ebele na mboka na biso toyebi Dieu est juste et puis l'état congolais est correct neti ndeko oyo babetaki lisasi wana tokoyeba hôpital oyo batraitaki na butu tokoyeba médecin oyo alakisaki ezalaki bala azoki yango boye ozongoma balongoli batali parce que lelo média en ligne ezokobomba eloko moko te ndeko Alvin Beya biso tokotya makelele te Alvin ndeko nanga ngana otaki tosaka eloko moko rendre le sourire à la femme violée à l'est na ndeko nanga na Beni na est na Buzimbuka na Baituri kuna bandeko bazana ba problème ya viol pe ya criminalité na ndenge ya kosangana te mais nzamba azosunga ba l'état politique na biso ba politicien na biso ba ko sunga bango na mwa muke ndeko Eliane ba violé toza na justice mais tala ndenge makelele ozosalama o to kosala marche o conférence de presse ba to kosala conférence de presse ba to sala bino moko bo sata bo se tâtonner bo sa ba monotonie bo sa ba bébé confusion zali on se comprend oye ko organiser conférence de presse pour ba violer bon et pour ndeko bazana est bazana ba moyen nam dans ça va conférence de presse yo ça conférence de presse aussi mbongo parce que biso ba journaliste sont déplacés parce que ngaba to senga coupage to senga déplacement to senga ma belé yango makamne comme ko ça ba conférence de presse to longoli ma église to longoli politique to ko makambo ya média to lunga na succès le na ko moment na ba journaliste mususu na ba mususu ba sala na ba statut mususu ba oh non tina ma code moko ma transfert M-Pesa parce que ndeko Eliane azana problème moko ndeko nanga eza makambo soni na mboka na biso ça c'est la honte to ko vendre to kanza makambo mususu ozomona te que tozo évoluer te makambo mususu Moïse Mbi aza mwana Congo mwana mboka akei azongi azali boya vendredi boya dimanche pour mona azala te église ezana église ko kangama te donc bakangi église bakangi te le 15 février ça sera la sortie de l'album Triomphe le 29 tozana Angola Banangola, toujours avec la réserve de l'Éternel, avec tout son pied de son équipe, toujours pour célébrer le Seigneur, pour rendre les actions de grâce à la personne divine qui est Jésus-Christ. Ça sera Banangola, toujours la réserve de l'Éternel, Azoya. La réserve de l'Éternel, Azamutu, ma conférence, Azamutu, il y a concert, Azamutu, ma contrat et Zoko Sopanandengue à Gosanate. Oh, bisous, toujours Bakara, Bino, ma leader, Bino, ma visionnaire, Botala Bato, Bazo Zala. Tout autour na bino o bazolinga toujours ko humilier to kolinga boye bakozala dans le pamba na ko son de konanga Alvin ngane ko no deluxe arlo net nga deluxe arlo so na moyi ndeko nanga Alvin Beya abungi nzela na lukoto sona na ndenga famille na lukoto solata na ndenga confrérie na lukoto solata na ndenge ya ba relation na biso ça mais pona ko humilier Alvin makambo ebelo sana mboka na biso o etali audiovisuel o etali visibilité ezaki nga na lingioté yango tozo sa bandeko tozo lo babo tout doucement on avance tout doucement on arrive nga la cause na nga pasteur Moïse Mbi aza humain mais c'est l'instrument de Dieu il faut respecter les hommes de Dieu c'est un humain on se comprend mais c'est l'instrument de Dieu et puis ça canal la bénédiction il y a ba multitude de personnes on va se confier à la mafuta zanango on va se confier na mbela o azanango ko banana tata na e tina e moko yango to tika ko imile basala nzambe bino bato zo finga delixa o delixa lo munoko tengama o libumu boye o boye o no soki nani o soki munoko ngo yanga moko santé yango yanga moko parce que ngana yo to ko dalola
morote ngana to ba kunda biso na kunda morote muna mutu ana vinae mais o etali vérité ngana lo ba vérité yango le bande ko to azotala nga de partout soki lelo likambo ekoleli ngai Deluxe le boutiche ndeko na nkolo to ekoleli molonga ni na ngai to ekoleli pardon s'il te plaît ndeko na ngai parce que makambo ça fait mal soki ekoleli mon assistant hein Jonathan Mukwaya mon petit frère boyebi banani akile doa boyebi banani ya koluka boyebi banani ya komona kokanga mutu kopata na prison eza aventure kokanga mutu koboma mutu eza aventure tozala ba voice na bino tozala ba message na bino tozala ba attaque na bino tolingi vérité eyeba kozala établi au grand jour. Moi je suis là pour faire la visibilité de beaucoup de célébrités qui me consultent dans mon agence les acteurs du terrain mais n'a pas fois autorisé na Oetali communication Oetali makambo et à la réserve de l'Éternel Moïse Mbiye. Je suis pas seul, je suis avec mon assistant qui est Jonathan Mukwaya. Le petit il est traumatisé. Le petit a salé le loba shit ya ko saranate pour na ba menace tara mona ba ya 15h30 maïle belé ba doit comme quoi attaquer la façon tout ce qui likambo ekoleli ngana bino corte na ninga osanate to boy to better makov to coup de tête mais justice ne zanini e okata makambo oyo yango to solo baboy tant bino bozo koloba bino bosa mamna muta solo bazate so ngana komi ko zongisa so ki Jonathan komi koloba bokomi kolanda mwana muke bokomi ko zonga bo yango nazo bisa bino bandeko na ngai na Kinshasa nyonso ko yebana makambo ya Moïse Mbiye na Eliane ekoyebana nyonso tout na tribunal na palais de justice makambo ya docteur wana wala comme deuxième dossier to la place de ça c'est kotaki to yeba médecin o a traité qui et puis to yeba hôpital nini o ba yambaki mukona na butu po batika ay ba kozonga na ndaku na tongo yango ba appel boyeba ke ata façon voice na téléphone na yo to na WhatsApp na yo to na message na yo yeba ndeko na ngai o ngana zo yebisa bino ba réseaux sociaux ba voix na biso nyonso ezalaka na ba menace de mort ba vana biso oyo ezaka nango ba écriture nango et komo nango donc services sociaux et service ya renseignement ezali ba politicien to ba politique na biso bazali ba na makambo oyo bozo luka onga na osenga na bino pona osenga mutu pardon so saki mabe to loba mabe to saki erreur moko ezala ngo logo ya kansa 2-3 fois neti ngana osenga ndeko Liane il est encore temps pour na se repentir quoi donc ndeko Alvin yo sala si batunde bazo finga biso batunde bazo ko traiter biso de tous les mots ça fait vraiment très mal yo zala toujours partiel boy zala toujours au milieu du village et ta bande ko to ba yo yami bango biso me to yami biso to yebi to se défendre biso tout on a culte d'action de grâce le 2 février avec la réserve de l'Éternel na cité Bethel ensemble na direction ya assemblée centrale na première rue industrielle biso to kutana pour rendre les actions de grâce à la personne divine qui est Jésus-Christ. Moïse Akiti Mabele donc Akimaki na yete quoi. Moïse Mbiye aza mwana mboka aza mwana Congo aotika okima mboka na yete Moïse Mbiye Moïse Akimi na yete akokima ndenge nini wana biloba loba akokima ndenge nini est-ce que la réserve de l'Éternel ba mikili wana zaka am sous ko sa ba clip ba mikili za am sous ko se reposer yako vana na kinete akoko vana mikili te ye mboka neza Congo alba ku Deluxe je préfère bien qu'on vana na kutu na résidence dans la province je préfère venir dans la province que la Mikili wana Mikili tokena ko connaissance Mikili tokena ko savoir Mikili tokena ko se reposer na misale belé ça en Afrique loko ba Deluxe ba boutique ndeko na ko ba bisonné toza boy na bandi Francis Lunga i makambo na zolo ba tonton Espérance i makambo na zolo wa la ma sœur Lydie Mbi i makambo na zolo ba Espérance Manzambi Mbungu lele emesenga na Paris ba biso toza ba congolais to kufa ba congolais alvinio to kende ba 2 fois 3 fois Mikili on a kini bon ok bobeti 4 jours ok bobeti une semaine et ça parce que nzambe a benga yo na Congo nzambe a placé na Congo pour pesa ba restauration nzambe a placé na Congo pour matcha ba dimension mususu parce que ça ba journaliste mususu so ne okena okepe libela et ça le ba biso atana kena na ozonga na mboka na Congo parce que pourquoi je suis en train de dire ça
vanité, c'est le Dieu, c'est la parole de l'Éternel qui est éternelle. Vous comprenez qu'on a Alvin. Bisous ça va boulot, on journaliste, animateur de pression, de précision, journaliste, manager avéré et en vrai. Donc c'est un peu ça. Dédé Sarlo, vraiment quand il y a reçu qui s'abandonne bazo la nabiso, au lobby église et kangamite et ça non bilobela bando bazo église et ça opérationnel quoi. OK. Église et ça opérationnel et église et ça opérationnel bando tout ba la culte ou action de grâce, célébration mon nezali avec la réserve de l'Éternel, ça sera quelque chose de bien. Batu ba ressemble la te pour na Moïse Mbié, ba ressemble pour na mafuta, pour na mbela o nzamba bengai. Donc on a une invitation si vous avez le temps parce que on a besoin d'église, vous avez un père spirituel, ce père spirituel non à quoi accorder à repérer sa biso ou assister quand même à culte, on a que ça banane sur un monde que église nango dit au moins bato bazana a besoin église et kangama. Bazana a besoin église et kufa. Ndeko nanga ngala ni pesu ndeko na biso papa na biso Sonic afuta rock man na taibi makamne azoloba. Et le repèse qu'à passer pour Ndeko, oh, il y a un problème net, il y a un produit, l'artiste prodigateur, pour que Ndeko mon a été. On a répondu de Kawake, on a répondu de Kawake, la bande de retour à de partout. Et ça, je me souviens, les Kamoya, la vitesse de Maramboyak, sur la monde à la guité. Vous comprenez, mais ceux qui la réserve à disponibilité, au monde a pu Bakoulout, au monde a pu. Ok, merci beaucoup. Donc, ceux qui Sonic a foutu, papa n'a vu sur Rockman, tant la réserve de l'Éternel, tant à disposition, tant au monde a un problème. Bandeko bazoko bela, bazoko traiter Moïse Mbié dans tout le monde, c'est un orgueilleux, c'est un hôtel. Marme belé belé, nyo sona, au monde ça la passe, ozolo bala motozo finga mutonga lo banete. Ozolo ban. Quand même nazo se reposer côté. Non papa, na moka na business netinga. Ça za orgueilleux. Non, ça orgueilleux, pour ça me nous comprendre. Ndeko na ba misubi benga boza orgueilleux, ozolo comprendre. Netinga ba misubi benga boza orgueilleux, netinga za ba masate, mais ça ba collègue de service, to bino bandeko na autos ensemble. Ozolo comprendre. Parce que mo kilango pe to mo banga ngombe ba eza mabe, ba erreur, ba faute eza ba dimension surtout. Ozolo comprendre ndeko na azane réservé, to biso olobate. Yo lo biso foto lo bala mambo na place na yo vo lo bala na sur prédication, lo bala na sur na loemo. Ozolo comprendre. Mais makambo oya ko loba eza la justice. Ne besoin de ngabo yoko ko loba a ko loba la justice. Parce que justice mboka na biso voter bon respecter. Papa, na mboka na biso eza ba journaliste avéré. Eza ba avocat avéré. Responsable. Vous comprenez? Et ça là bas politicien responsable. Et ça le local là le mboka biso ba incrédible ba commitro, ba journaliste, ba avocat incompétent. Vous comprenez? Azo ko s'expliquer, azo ko c'est compliqué, mo confusion totale. Vous comprenez ko ngai? Ba lobi ba les en terrain parler de justice. Ba les en terrain place net au sambisama. Soki ba kanga biso to kanga zo ko na so bolo quoi. Soki ba ko boma biso nga so bominga pour la vérité na côté na lola. Au moins na ko pe malanga va. Vous comprenez? Donc c'est yango na kebisi bango. Na kebisi bino lisusu. Makambo biso bino bo sala biso tout ma monde ba sala. Makambo bino zo continuer na zo pesa prophète Konne. Prophète Israël Konne na Paris ba mote belé. O bino bo sala bo debi makambo bino bo sala. Nga na za journaliste manager, j'ai mon assistant qui est Jonathan Mukwaya. Ce que l'on est comme le toiba qui les doit. Toiba nan to mona, toiba nan to luka. Parce que la minute to maman zo sala to zo ka tem ta benga maman Olivier, maman Denise, papa la zo fati, oh nani, oh Zanine Mabunda, mutazo benga zate. Mais tant que maman ben ote, to la bola se zo ka ba azu sala ntaba solo. Bola eh maman Denise ko to makambo, oh manini. Biloko wana nyonso tout, c'est le moment ko ben na bana bino matoyi, ya ko ben na mi ben na bino matoyi, et ça très bien. Mutu to za ba plainte. Ngana to zo na porter ba plainte na batebele, ba to ba porter ba plainte na makamna so etali makamna ba TV. Ozo komban, mutu zo lo bela ngasa te mutu zo ngasa te. Bonga moko na izoko éduquer yango ezala malamu. Mais on va nous zo cause chantage, beaucoup de bruit. Mais tant bon ça makele les belé beaucoup de bruit. Et bon la pas de justice pour le bani. Donc pour te dire que Moïse Mbié essaie une main, mais c'est l'instrument du Christ. C'est l'instrument de Dieu. Il faut respecter ma salle en zame. Na mboka na biso Congo. Kaka na mboka na biso Congo, ba doit respecter ma salle en zame. Mais bimanga na Brazzaville là.
Keneka na Nigeria. En Afrique du Sud, Mami Kadi Mazoy Bisanga, comment on respecte les hommes de Dieu. Totika Maramanzame, Maramanzame, Maramaleta, Mamaleta, Majustice, Makamnabiso Batu, Ezaka Makamnabiso Batu, mais Makamuyan Nzambe, Nenga Zongila Batunae, Nenga Beta Ravimu. Ozoban, Ota Morana Nzelo Mona grotte bimia odi. Ok, ne bobi poti na misu. Ok, ne bo donc bakisa réception noté, batwalingara yote. Obo tout là tant to ma. Eza ndenge nzamba beta Batunae. Ngana ko loba ndeko to so tala biso de partout. Eza na ndekolian. Eza ba parelian. Eza ba avocat na e. Eza ba ninga na e mususu wana. Eza pe na kana biso côté dans la réserve de l'Éternel, eza biso côté. On nyesu a se reprocher na mabe. Zo mabolongo no fugola mpanzambe. Senga nzambe bolimbis. Moïse a se reprocher na nyonso yo ba conseiller kama na nyonso tout. Moïse ba conseiller kaka makamba bundisa kaka makamba. Conseiller bino kaka makamba. Conseiller kaka makamba ba plainte ba façon tout. Mzuku da koma okima kova na batu. Parce que ba makamba ngobe eleki ebele. Ayebi elante abimana était alongo ses émités babana obimana était moi sinon mobile rien. Makambu o musolo bien na ngote ayebi Eliana za fille église ya cité Bethel. Maman na samba na cité Bethel. Adain et non qui adain moi sinaye babimana. Wana nam da yebi wana yem da zolo bato yom do zolo ba onga na yebi aza sœur ya église. Moi si ya Moïse Mbie, madame ya Moïse Mbie, il y a un temps pour tout. Il y aura un moment pour mona ndeko mona mboka Moïse pour mona ndeko mona ndeko mona mboka Moïse Mbie na mulonga na un jour parce qu'il y a un temps pour tout. Tout ça là makambo esengeli tango nzamba ko bataka ko pareil yo bazo boke ko kanisa Jérémie kuna seki bo se reprocher na elo moko atika publier ba bilili ezani no juste mutu na mutu ayebi problème na ye o azoko luka problème ya azoko luka ndeko onga na koloba boye to benda bana biso matoyi répondre à la question. Moïse et pourquoi Bokeyi au Kanisa Jérémie de père que ba bilili azo publier ba image musus que e ba image en youtube yo ko publier tout on a na ko tuna na mutuna yo ko publier ba image ya pasteur Moïse o eza yo moi ba misuna mi bobomisaka o ko publier ba image ya Moïse mi etant que qui yo za nani tu ko ba na ko sa ni kasi na téléphone ya Moïse il paraît que ça na téléphone ya pasteur Moïse oui na ko bokanisi Jérémie soki ke o ba sali eza eza ba erreur na ba faute na ba mbeba na emoko muna mutu alata mokumba na ndeko nanga Alvin est-ce que bige ngana to solo vani no boy ezo ko ba ndeko nanga so na zu téléphone no sans permission na yo to na ozi ba téléphone na ba numéro na pas est-ce que bige ça crime est-ce que bige ko kangisa ko mangala justice ba numéro to ya ba vidéo yo ko publier tant que qui est-ce que ba vidéo ya solo zo ki na téléphone ba vidéo ça la ba vidéo ni Alvin ngana ta na WhatsApp na ba vidéo ou ta de partout au moins ba vidéo ya basi ezoya ya mibale ezoya ya ndenge ni so ba vidéo tout est contre ndeko na to sala ka WhatsApp soki mutu muso atina ngi 2-3 vidéo ne so contre na kati wana yo so ni téléphone na batu OK ko la so ko publier OK publier na tanke ki Alvin to sala biso tout WhatsApp ndeko to nazo biso yo ndeko na mais Alvin mais yo ebité ba muso na ko so ba muso so eza ba muso ba benga so ba Bruxelles wana ah délicat na so na critique na kati église wana nazo ka bona séduire pasteur nazo ka bona séduire sœur wana nazo azo ya déjà na vision na ndeko nanga Alvin yo bataka combien de fois yo batindela ba vidéo combien de fois pendant ça délicat ba vidéo ma bewe ko ti botika na information e ko lukela ngapo o ifasa kapwani ba biloko muso ya ya muso su bato to tika ko sel ba téléphone da jusque ba tante baba ko tante hier moi c'est mo bo avant pasteur nazo ninga yo a filmer a tindeli tika to raisonner ensemble ko le bisanga makambo o ngana yebite ko le na poste na émission makambo eza kati na yo nazo bisayo ya nazo biso bo Alvin o mo makambo bitumbe banda yango te bimisa o mo makambo ba coup de tête beta makambo bimisa makambo eza kati na reprocher yo peke la fois passée que ozolo bana bunzoto fort parce que tant ozo bana yeba peke na dai sportif bien formé na Ista OK siko batu bazoko lobake na bunzoto fort ba ona so bango bazana na bunzambe bana nyango bazana bunzambe ba fruit de la galate papa ngana zala ba fruit de l'esprit yo kana biso ozo ba que touro ninyo no ba la fois passée que ya ce qui Goliath ce comme obeta ba moko na moko na lobi boye tokende bien na biboye ngana pesa message boye na bi un moko évangile to évangélisation ministère ya samuso beza bien ozo comprendre na ndenga nini te consacrer mais tango yo zo luka ba problème il faut na répondre yo au moins
maka musu na Congo na biso yo omoni tana biso pe exemple omoni Kabila le tanga yaki omoni ba recevoir ba notel na bakata na kata ba transport tanga ye abina mona bino ba recevoir na kata mutuka soko telemi di bana wana chicote omoni biso ba Congolais poto za bien il faut chicote il faut vimo ozo comprendre na ndenge ya malamu pona ko éduquer mutu ko cadre mutu ndeko na ngai ozo comprendre ngai mona sa ndeko na ngai Alvin ngala kati ya WhatsApp na ngai ba tindela ngai ba video ya ba façon tout ndeko na ngai omona musu na bité tina ba video na bloquer pe ba musu ba bloquer musu za ba oh yo ebité bazo tindela ba oyo na yebité na ba o musu na ba numéro se exposé o tient numéro na ngai na bwani po ba contacter nga o tient numéro na ngai na bwani po ba benga nga ndeko na ngai nous sommes des humains okomona nga ndeko no na koi okoka ko exposer nga te okoka ko étaler nga te okoka ko encadrer nga okoka to solo na ndenge moko o protéger avec ba tumuso ba betsa mama ba kote na Congo na biso ou au travers le monde na nga sala ma bête na mboka na biso Congo to place do bando wazo tala biso na nga sala ma bête na nga sala remonter son ngolo bakala ndeko na Alvin Beya problème na biso to yeba ko sama kam nyose za ba écriture to vivre na temps moko pernicieux ozo kwa ndeko na Alvin Beya to na temps moko o eza bien te to ko condamner ba sali ya Nzambe le serviteur de Dieu. Ce sont les gens il y a haine, il y a jalousie, il y a mépris entre Bisso et Alvin. Alvin, l'avènement du Christ est très proche. Il y aura un jour dans Abisso nous surpris, un coloyer sa sonne, Toki Melarabe, Tobata Marab, Tozala Koto. Moïse Aza innocent, Bazo Kosere Makam complot Moïsali, Bazo Salapona Kebako Isa Moïse Mbi, Aza innocent, Eliana Koseli Makam. Nagoye Bisayo complot Eza Makasi Nandenga Kosanganate. Au moni complot Baose la Moïse Nandimite, pasteur Moko na Congo, Makambo Moïse Amoni, ce qu'ils attendent à 2 ou 3 pasteurs. Et ça, il y a un complot, il y a des pasteurs, les hommes de Dieu. Et ça, il y a un complot, il y a des artistes musiciens pour seulement détruire Cité Bethel, pour seulement détruire la réserve de l'Éternel. Oh, aussi, Maté. Mouto a un monopole, il y a vie à Moto, et ça a un Nzambe. Alvin, on t'a consoté. Tant qu'on a des cabales, des images montées, des vidéos montées, Mouto a même la sosie. Bazu Mouto a 5 ans d'otoyo. Nous sommes un manque de preuves. Basala bazu ba compte musu ba plier, c'est moi général Kassongo église ezala nous momentanément temporaire arrêté mais vraiment ça l'engage définitivement. Et ça le kuta biloko na nyeso Alvin tous en la vérité. To tika ko sala mabe na bandeko mususu. Ba mabe musu ba bongisa na kati na ndako, to na kati na église, mais tant que la justice, to tika ma magistrat ça makambo nango, au lieu to tcha ba bruit, to ça ba menace ba bamba nyosu e ko suka la justice. Na biso Alvin kanga malomo na zo biso lelo. Et ça batu mususu na parler de justice ba lukanzela okima. Batu ba ko kima na ndenga osana te, o ba na mwana benana. O luke bona na Kinshasa zate, o luke bo papa. Na est-ce que c'est avocat ba samba te? Yo kasi ba avocat ba kanga bango te. Yo kasi ba avocat ba interroger bango te. Tango ça msano bien te. Na journaliste, na avocat, na président, na tout le monde a les liboso ya baro. Est-ce que vous comprenez ça? Pour te dire que tout ça la makam nyosu ndenge nzamba lingi. Tout ça la makam nyosu la transparence, na honnêteté. O azana re o bengi o pusani yaka sangana bani. Batwa bengi biso na bani ba conférence o yaka conférence o pasteur Soni Kafuta a roloba officiellement ba retenir. Est-ce qu'il y a qui pas moni ba bêtise ya busoba représentant na ezayete. On se comprend. Représentant na ye ezayete. Tout sur la loi mikoloko, to bana mikita Alvin. On a fait des études, on a des relations. Tout ça va te belé auto sur na bango, auto encadrer bango. Nga pourquoi ba considérer na agence na ngai. Pour ba considérer yo l'agence na yo. Pour ba que nous sommes des personnes auto responsables tout ça pour la visibilité, pour la personnalité, pour la vie à bateau et pour que na liboso. Et pour que musique maintenant tous au cause mon bébé mais ça un problème té. Botoke na justice. Totika makelele, totika mulolo. Vous comprenez? Dimanche boya le 2 février na Cité Bethel première rue industrielle culte d'action de grâce grande célébration aux Alawana. Donc la bande de tout bazo la vision au travers ces grands magazines rien que la vérité totika lokuta. Ndeko na biso avocat ba beteki masasi tous on a besoin tout le monde à hôpital tout le monde à médecin auto senga ça sera quelque chose de Alvin Beya parce que yo mutali bosso journaliste ma kasa liboso okenda otala ba mise en scène dans le Congo mise en scène ba beteki masasi ba bengi biso na kiti sur place to filmer que ba tie déjà nin azolele ke ba betie masasi bon na confirmé on te biso to zaki à peine na tongo to ko oza bilili yo pour
olakisa inga pe loboko na OK na ba photo ngana longola ki bande otali na kati omoni douleur omoni makamutu yebe akolongola bande totali quiz totali li dusanga lisasi on va péter la butu il faut pe net ko to banaka to ya pe ezala ba service ezo kolandela makambo wana milliers d'ivia de l'Isarlo to ye pa na yo to doit travailler partout to comme na so ya émission na biso les propos tenus dans cette émission rien que la vérité n'engage que son propre auteur et qui est Delix Arlo British. Merci na banonion to balanda biso bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba kenzama boye to kwa biso so Delix na maloba suka maloba suka na zo senga bandeko to azota so de partout. Moi c'est Delix Arlo, je suis le journaliste manager d'investigation. Na osenga na ba konzamboka tokeba na ba mise en scène tokeba na batu oyo parce que moni mutu so asi problème mutu alinga benda ta kotonaye so le problème ezali ba konzi basangisaka batu bayokani basolo le bidika mosani ni esili ole osa ba tapage nocturne le akoloba makelele belebele ya na tina moko te soki makambo elongo na famille comme l'église to makambo elongo na église comme na l'état to tika l'état asa makamune na ndenge sengeli bino bato bozo ko criminer biso bino bato bozo ko finga biso poto ba vérité te merci beaucoup gloire à Dieu ndenge kaka bozo ko humilier mosali na nzambe qui est la réserve de l'Éternel ndenge kaka bozo ko humilier Delix Arlo British ndeko na nkolo to mon assistant Jonathan Mouko ya mon petit frère que j'aime beaucoup jeune libyen oza na avenir belé na mboka na biso Congo ndenge bozo humilier biso ndenge bozo criminer biso ndenge bozo ba menace wana kaka pe ndenge nzambe akotombola biso na tika mona te muta kote na prison ba kufi na kata prison muta kote na kata prison ba bimanga na ye donc ngaso na kosala prison et na sala prison avec Nesengo pour na yebi na zoko étaler vérité na zoko baka bosolo so na mona ki ndeko Moïse Mbiya na ba vérité na travail na été na osimba produit na été je connais cet homme là son onction qui m'attire il m'a rien donné comme l'argent il m'a rien donné comme cadeau c'est son onction qui m'attire parce que je sais bien il a la chose de Dieu c'est un homme de power il y a un des problèmes comme na mafuta biso tous le 2 février la première l'église oyo balbi ekangami boya la première toute l'église en so ekangami beaucoup mo sakana na ba général na biso hein ba konzambo beaucoup mo sakana bango au créma na bino ba tozo créer ba fo ba konza ba okangabino bozwama na bino ba tozo créer ba fo ba photo so ba bilo bozwama yo mdo finga munoko nga kotenga muna yango ndenza ba pesanga mbasu devo na bika 3 fois empoisonnement ngai je suis en bonne santé finga na loba na yo bon na molonga na nga boya na ngate et puis bana poto bakabala bon beso te mpia te comme beta na mikilo ne ensemble yango tika na luka na ndenge na nga ona za na ngo ça va o linga pesa nga pesa o pesa ngate a pesa ngate allez-y comprendre je dis je parle j'ai fini fin de citation ba Delix Arlo ba British ndeko na nkolo ba biso to kota lola makolo poto na likam na mutu te numéro non mon numéro yangwana c'est to ba bengi ndeko Alvin Béa et vous a beaucoup mieux joyeux anniversaire à mon frère à mon petit frère Estradi Kamande donc toutes les bonnes choses que mon Dieu me fasse beaucoup du bien donc tous ça ka biso ngana bino tout so na daele lobo na lola so na daele tout na mokili to profiter la bénédiction nzamba pesa biso merci à Ezekaya merci bande retour à biso allez-y comprendre je dis j'ai parlé j'ai fini fin de citation va comme toujours yango ne masolo tikita cha bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya rolbake nzamba boto kwa Yesu. Merci, qu'on se retrouve à la prochaine. Bye. Le temps passe et elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter.
il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, ça va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Mari si akenda misa mungolo tala tango ebebi Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela momoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. L'engela momo. Moninga, Moninga,
tango ekoleka mokili kosala masebo ekolo nyonso bato bakoki tango eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe